Lundi 19 février 2024, Ebandeli ya semaine et la Moubisika Nyon Sobozui Libakou, Yakolanda magazine d'actualité, solo la plus Motenebino. Addis Abeba, 37e édition, il y a conférence, il y a chef d'État, il y a gouvernement, il y a pays membre, il y a Union africaine et c'est clôturé qui Mokula Lobby, chef de l'État. Il y a la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, Mukwantombolo d'Afrique, Azwa qui part pour nous ça, Mungongo la République démocratique du Congo. En marge, il y a 37e édition, il y a conférence, il y a chef d'État, il y a gouvernement, il y a pays membre, il y a Union africaine, tenue na Addis Abeba na Éthiopie, l'Obieleki, chef de l'État, il y a République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a profité qui n'a occasion pour nous démontrer une fois de plus implication, il y a Rwanda, na insécurité, pillage, il y a richesse, na Est, il y a République démocratique du Congo. Et Sengeli Boyebake Mukwantombolo, Fachi Beton, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salaki yango au cours y a intervention na ye lors y a travaux huis clos y a mini sommet sur situation sécuritaire na Est y a République démocratique du Congo ouvert vendredi 16 février 2024 et Sengeli Boyeba ke mini sommet oyo ezalaki ko viser 4 objectifs principaux à savoir retour y a dialogue constructif et réconciliation entre République démocratique du Congo et Rwanda. Cessation immédiate, il y a hostilité, retrait immédiat, il y a M23 na ba zone occupée, puis lancement, il y a processus, il y a cantonnement, il y a rebelle M23 ainsi que mise en œuvre, il y a PDD RCS. Et que yo des bombes, il y a rebelle M23 et Koyaki, l'aéroport, il y a Goma, week-end et l'équipe, et puis drone rwandais et violaki, espace aérien congolais. Et Zali Maloba, il y a porte-parole, il y a FRDC, na Goma, vous avez détail. Dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17, à 2 h du matin, heure locale, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs de forces armées de la République démocratique du Congo au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. Merci. Ndae Mbache Abouba azali militaire rwandais akangamaki week-end eleki na Goma et pas ba FRDC a confirmé que Paul Kagame nde azali kotinda bango pe bazali ebele pona ko appuyer ba M23. Ndayambaje Abouba urugo ni mu Rwanda navukiye ahantu bita Kayonza mfite imyaka 22 ninjiye mu gisirikare cy'u Rwanda 2022. On m'appelle Ndayambaje Abouba. Chez nous c'est au Rwanda. Je suis né à Kayonza. J'ai 22 ans. Je me suis fait enrôler dans l'armée rwandaise RDF en 2022. J'ai fait une formation d'1 année avant de poursuivre d'autres formations. C'est en début de cette année 2024 que j'ai fini ma formation.
Après notre formation, on nous avait pris et amenés au Congo pour venir combattre tous ensemble avec nos amis. Aussitôt arrivés dans les villages du Congo, les affrontements ont commencé et l'on a pilonné notre position. Nombreux parmi mes compagnons d'armes sont morts, mais par la grâce, je fuis et je me suis retrouvé dans une position défardissée. Dans l'armée rwandaise, j'ai le grade de private. Mon numéro matricule est 14 28 51. Le message que je peux envoyer à mes frères au Rwanda est que nous étions partis au Congo pour faire la guerre aux côtés du M23. Mais beaucoup de nos hommes ont été tués. Maintenant, je ne sais pas où se trouvent mes compagnons d'armes, mais je sais que nombreux sont morts et d'autres ont pris de directions inconnues. Mes parents sont aujourd'hui au Rwanda. Ma soeur s'appelle Samira et ma maman s'appelle Chantal. Je voudrais leur dire que j'ai été capturé et je suis encore en vie. Si Dieu le voudra, on se reverra. Je voudrais dire aux Rwandais, mes frères, que venir au Congo pour se battre, c'est se tromper. Car y sortir vivant, c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. abo bose twarazanye twinjiranye hano muri Kongo, ababyeyi babo twasize mu Rwanda, ba mama wabo, ba papa wabo, abo bose barapfuye, nta baturasho barapfa. Nje nuko na Formation au gouvernement, c'est week-end et informateur Augustin Kabouya AK47 Azalaki na série il y a ba consultation vous avez na cadre de la consultation politique naye depuis week-end eleki informateur Augustin Kabouya dit AK47 azali ko continuer ko yamba na hôtel Hilton ba différentes personnalités politiques pe ba responsable ya ba regroupement politique pe ba député ya ba plateforme na bango après avoir ko remettre ba cahier de charges na bango bazali ko procéder na signature ya acte d'engagement au sein ya nouvelle majorité parlementaire ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le regroupement AFDC allié est venu présenter la liste de ces 36 députés nationaux, mais aussi de ces 76 députés provinciaux qui rentrent dans le panier de la majorité devant accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alliance et Action pour l'État de droit a eu un sigle, a eu à être reçu par l'honorable informateur Augustin Kabouya, auquel les membres du regroupement ont confirmé leur appartenance à la majorité parlementaire, le groupe politique qui, au sein de l'Assemblée nationale, soutient la vision et le projet porté par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes venus voir l'informateur pour confirmer justement que nous sommes partis membres de l'Union sacrée et que nos députés vont constituer la majorité qui va soutenir la politique du président de la République. Nous avons été invités pour discuter avec l'informateur, M. Augustin Kabouya, en vue de confirmer notre appartenance à cette majorité. Et nous l'avons confirmé, nous sommes dès la majorité présidentielle et nous participons donc de façon active à cette majorité. Tous les députés élus de notre regroupement sont les députés du président de la République. Je crois que les choses doivent être claires dans la mesure où nous voulons vraiment pour le président de la République une véritable majorité. Une majorité non seulement compacte, une majorité qui va s'assumer en tout lieu, en toutes circonstances, qui va s'aligner dans la volonté du président de la République pour que le président puisse réussir son mandat que son peuple lui a offert. Donc nous sommes fiers du geste que le président de la République a posé à l'égard d'Augustin Kabouya, que nous soutenons à 100%, et je le dis et je ne le dirai jamais assez. Nous avons vu un informateur calme, serein, mesuré, compétent, humble, ouvert.
L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, leader du parti politique Nouvel Élan, a répondu effectivement à l'invitation de l'informateur et les deux délégations ont eu un échange enrichissant. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito et sa délégation du Nouvel Élan ont présenté justement ce qu'ils ont en termes de réforme, c'est-à-dire ils ont esquissé le programme que l'ancien Premier ministre avait présenté pendant toute la période de la campagne électorale. Et nous avions également suivi la présentation de la mission de l'informateur et les deux parties se sont mis d'accord. La grande plateforme AAP, qui est dirigée par le président, plutôt le haut représentant de l'autorité morale, M. Tony Kankushiku. Et donc, notre présence ici, c'était pour d'abord venir dire à l'informateur que nous soutenons le président de la République et que nous avons au sein de notre regroupement 2 députés nationaux qui vont accompagner le président de la République dans sa vision. Et c'est d'accord pour accompagner efficacement mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na nouveau quinquennat na ye pe beaucoup plus pour asilisa agression rwandaise na est de la République démocratique du Congo. Keyo la police nationale congolaise a dit qu'on continue, a dit qu'on intensifier les sous-track yaba moto na ville awa na commune ya Gombe. Général Blaise Kilimbalimba en personne a dit qu'il na terrain ba kangi ba moto neti na filme. Tolingi to mona ba motard na centre ville té. Motard auto kuta na centre ville to goboto la moto pe to kangiye to tindi esika asengina zala pona ngonga mulai. Commando de la police ya ville province ya Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba zali plus que déterminé pour nous faire respecter ordre ya vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières, maître Peter Kazadi Kankonde par rapport à la mesure interdisant circulation ya ba moto na commune ya Gombe. Lobieleki ye moko azalaki sur terrain et longo na belema na ye esika wapi bakanga ki déjà mupiku ya ba moto pe quelques personnes oyo ba respecta ki mibe côté et sengeli boye ba ke déjà au moins 160 motos et kangami ndenge ye moko a confirmé awa nyonso ezali théâtre te mboka na biso pe sengeli ezala exemple ata na likambo moko epekisami na moto ko circuler na kati ya commune ya Gombe ba limite ezali yo moko kumba moto na yo tala ba limite suka na limite soko koti na Gombe ndenge balobi bako saisir moto na yo ndenge omoni eza saisi wana eza déjà plus à 60 moto banda tongo et toza ko bakisa ba mesure pour renforcer yango po ete lobby ata 1000 tokokanga parce que toko déployer beaucoup de policiers pour ça. Donc on déployait beaucoup de motos pour la moto mususu. Na yo population, oyo zo mata moto keba parce que matraque ezali. Matraque eza matériel la police. Bako chikote o matraque. Ozui matraque et na yo mutomati moto, na yo moto zo kumba moto, okozwa matraque. Zwa taxi kota Gombe. Zwa moto kende malweka, kende kote mususu. Na base to kanibia. Wana pardon ezalité parce que ndenge tozolo bawa mutu no sasa eza ECT epekisami makasi tango ba saisir moto na yo esili okozwango lisusu ba moto ekokangama ezali ba moto nyonso kolongola kaka oyo ezali pona ko charger na livraison ya biloko ya kolia e ba restaurant wana eyebani esi ekomisa bakomo nango na hotel soko za la catégorie wana te ozali na moto comme moyen de transport suka na yango na limite ya kokota Gombe tango ekomi Gombe kota taxi okoti na ngo na base toyoka. Général Blaise Kilimbalimba abakisaki boye pona kota lisake ezala ba moto personnel place na yango ezali na commune ya Gombe te. Même personnel, vous êtes en moto personnel, allez au travail dans votre bureau de Kinshasa,
ou de Malouette. Si votre bureau se trouve en ville, changez de moto à partir de la limite. Vous entrez en Mercedes, en Jeep, en voiture de luxe dans la commune de la Moto. Pour un rappel, vice-premier ministre intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières, à Joaquiba mesure Oyo, après Batak, semaine éleki contre l'institution diplomatique accréditée dans la République démocratique du Congo. Dossier à suivre. Nangambu na bango ba conducteur ya taxi moto ba réagir pour na kotalisa boye bazalaki na micro ya Fiston Pero. Nous avons déploré quand la mesure intérieure a autorisé la mission. Nous devons comprendre que nous sommes en anarchie, nous sommes en démocratie, nous sommes en état de droit bien de parce que quand on va saluer marche, on est à Bantamoto. D'ailleurs, l'initiateur de la marche, c'est à Bantamoto. Bantamoto, les gens des motos ont été sensibilisés par l'initiateur de la marche. Ils ont sensibilisé Bango pour Bango parce que tout confondu par le peuple congolais. Les Bantamotars, Bantabateka Kamaï, ce sont des Congolais. Bakei pour passer la marche na bande na biso mususu. Mais oyo tokomo mona eza injustice sociale par rapport à yani. Na ba marche wana banto amai bazalaki. Banto apusu bazalaki. Biso ba motard tozalaki. Ba parlementaire de bazalaki. Population toute couche sociale nyonso bazalaki. Mais ndeni ni ministre ya intérieur azuka mokano ya kolobake moto ekotaka vérité. Na moto biso tozana net ngai nazana mwasi nazana bana misatu nazofuta ndako ya $70. Siko lelo nakotaka vérité ngana mesana nanga kokota na kosala na centre ville ya Goma. Na mesana kosala kona pour l'instant 3 jours nazosala kosala te pour parce que après ça ordre que moto ba kanga na ville basala nini bakanga na ba moto bakanga ki jour wana moto nanga eza pe kuna 3 jours lelo 3e journée nazobima te nazo comprendre te makambo oyo Peter Kazadi asali ba moto comment pas dans un pays comme RDC pays monene boye pays ezana misala te baninga ba se débrouiller ata na moto oyo bayeba moya ko se débrouiller yo ozokende kopekisa bango mpona kobakisa kikuluna na kati ya population woyebi te ke musala moto malheureusement na moto tozana ba intellectuel na bawe basaka ba intellectuel te bato oyo wana bandeko na ngai comprendre mon émotion quand oyo nazana ngo nde kosala bongo et en plus ba intellectuel oyo ozomona babule moto na ba oyo batangi te bazana kati ya moto toyebi ke avenue eza moko commerce nde batikeli biso bandakala to banda osukela ata na commerce totikeli bino bavile na bino boluka babituka na bino po banda kosala lelo koma pa baja oyo baotambola na bajipo wana bakomi koya tibokasi laso oyo ngai na telemi bokasaka bamba na station bazoya kokanga bana moto ministre azwi décision na lombango nyonso mpona nini nalobi bongo bato oyo bakenda komanifeste na ville bazalaka bamotard te baza bapeuple congolais nde bato bakei komanifeste au contraire na décision ministre alobi manifestation na ezalaki na avantage na bango bapolitique peuple congolais oke komanifeste aza ata na avantage moko te ke oyo bango baza nango na monde politique. Quelques personnes tokutaki na commune ya Gombe pe baapuyaki mesure ya bakonzi ya mboka pour interdire circulation ya moto na ville ya Gombe. Bon, en tout cas, on a sepel nango. O ba wewa quelque part ezombrier circulation. Soki ba longoli ba wewa nyonso j'espère banzele ekoma bien. Bango nde bazombrier kokota kobima kosala bo en tout cas ezochamwa ezo déranger pe na population. Mais na mosalo basali pona lelo en tout cas pona nga na sepeli ba longola bango nyonso po ete nzele tikala na kimia nyonso. Nettoyer bango nyonso batia wewa baya kotiaka bakaka na kati ya boulevard bazok biso soni na kati ya boulevard
Vraiment commissaire, Salam Moussala Kito. Merci beaucoup. Na 14e rue na quartier Kimbangu tozali bongo na commune ya Kalamu Bokondima te keti mokolo lelo population ezali komela mai ya mabulu bakonzi ya régie des eaux basala kana bango eloko te Fiston Pero pona ba détail. Ezo sala na pasi makambo zali koleka na awa na 14e rue tozali na quartier Kimbangu plus précisément na commune ya Kalamu ndenge kaka bozali komona boye awa bokondima teke population bamelaka mai ya libulu oyo bozali komona yango pe baselaka misala nyonso pour depuis 2019 bamona nanu mai ya régie des eaux lisusu na barobine na bango te barobine ekauka ebongo pe soki otali libulu yango façon bazali kotokela mai na place ezaleli okoyoka mawa yoka lisolo 2019 avenir obimba oyo comment on vit ça pour le boulot on a boulot antenne on comment on vit ça biso a depuis confinement donc premier confinement deuxième confinement to banda wana donc ti lelo to suna mai te na be na biso 14 mairie o nyonso Kimbangu na Kalamu to suna mai te mai za la su ba bongisa biso to lobani ba ko bongisa ti po to yo ka su ival bimoza kolo kuna za ya okangama ba bongisa on va déboucher comme ça biso to no mai. On s'en va na bango pour deux perdre les clients ba perdre déjà si on perdre les clients on c'est perdre tout kala mais on se sent mal donc ça mal pour ça la même moto to lambelango to zo bamsu do melango kutu et ça malade et on côté to éviter to banda ka boye ka confinement ka boye mai za la soute ba soute si on va ba dem ko la mai za la on se sent mal ça se bien que tout même à boulot boye tel ka de to ke zone image notre retour au Mayana. Donc kati RDC ana Kishasa. Tonyo kwa makana mai pona nini papa. Na nina yeba surtout dans la RDC, mais surtout dans la RDC. Pourquoi banda que ça de 3 ans yango to zanga mai, surtout na baba na 14 mai ebimakate. Mai o ndeti ngana za mutama na lamba spaghetti na lamba daga mesa na ndeza. Sikoyo ndenge ni nakende ndabela mai ali pour que les associations les a bouchées. Pour le qui va tuer minene vraiment au battement on a facile et roto kamai. Les bossos qu'on a calé qui moi ma ne que son maman et maman il est des mboka pe beba déjà. To la muka répéter mais ma et bima répéter attends la il n'y a bon la pe maïté des bon la pe maïté. Pour lui a chose solution par de banjo de l'été beli biso li ko même que de luka ba mai ko me mara na mutu nzoto de l'été beli donc ngana âge na ngade na bana da 6. Siko so kinzo tango kufi bana na mta boko langa ba maya de bulu mai pasi no fonga na nzila mai ye toka mai mai pasi penza maya de bulu to sepelite maya de bulu penza ezalaka maya de bulu ezalaka te no fonga na nzila toka mai tala neti mona oyo façon azali kotokela mai na risque nyonso ki adinda na libulu en plus libulu yango mariage na courant ndenge kaka SNEL na régie des eaux banyokolaka population ya Kinshasa. Mama olobi nini yango fongo nyonso komaka pasi na ba mai pasi kolia pasi nyonso pasi kokilango ekufa otoni toyeba pete régie des eaux osala eloko te mai eza te courant malonge ezalaka te Papa directeur ya régie des eaux Papa David Chilumba kokamwate ndenge omimoni awa izande pona 14e rue na Kimbangu na commune ya Kalamu bazali kosepela te yango balobi yo moko nanu yaka awa omekata kopo moko ebongo tala ndenge ko se sentir ya pasi yeke yo banzo de l'été beli biso li ko même que de luka ba mai ko memanga na mutu nzoto de l'été beli donc ngana âge na ngade na bana da 6 sikoyo so kinzo tango kufi bana na mta boko langa ba. Merci pour la confiance et fidélité. Donc, comme il a la présentation, il y a solo la plus. Yamokola Lelo, lundi 19 février 2024. Vous savez, la image. Bon, pesa, merci. Na Benilo, la papa na 4B. Adala qui na sima caméra. Sans oublier, vient Nabiso aussi Mouyanga Levier.
Yabogar champion play azaki na assistance kuna na régie finale elongo na Bondi Mvukulu. Bama tabaki tababa lukalma bele boyebi ki na préféré bino.